Tobalandi ya Isaki News Télévision. Boyé malam na analyse ya mokolo mwalelo. C'est toujours moi votre humble présentateur Plati, l'intelligence et du travail. Nazana esengo ya kozala bien ici na ba écran na bino de partout c'est beaucoup d'amis 5 sur 5 grâce à réalisateur na ngai ya mokolo mwalelo l'ingénieur et Dome Vision oyazana sima ya caméra. Pe na pesi merci na ba ndeko balandi nyonso donc ba fidèle abonné à Isaki News Télévision de partout et c'est beaucoup d'amis en tout cas coup de chapeau à vous. Là Nathalie na Nouvelle-Zélande dans le patron de la chaîne Papa Isaki José Yungu en tout cas ici kozali na pesi bambo tebele na mama na nda couper na bana pe na pesi mbote na moninga na nga penda ya bomwana na France Josepha en tout cas coup de chapeau na yo isika ezwamio pe na pesi mbote na les ténors de la presse Christian Tongo isika ozwami ye pas à brancher connecté pour na kolanda analyse ya mokolo mwalelo pour na kosukisa pe na kopesa mbote na la chroniqueuse de la taille Julia Mandalos de la presse coup de chapeau à vous. Sans plus tarder nazali na esengo yako solo na bino en fait yako sala na bino analyse ya mokolo mwalelo. Nous allons parler beaucoup plus sur les sujets Matou Samuel. Nous sommes tous surpris na ba information ils ont circulé actuellement sur toute la plateforme des réseaux sociaux. Na où est allé le 5e mariage il y a notre frère Matou Samuel. Toyebi que il y a de cela Bamboula et Lekebele. Donc le frère en fait il était totalement bungaki sur le plan médiatique puis artistique. Suite il y a Koufa il y a 4e mois sinaye na kombo ya mama Kapi na 2019. Le frère Matou Samuel a koufeli déjà 4 bassi au bisobon sotoyebi donc moi choaé kobala ya touro azali 5e femme. Donc na histoire ya vie naye à Balimbala mitano si je peux le dire en lingala. En tout cas le frère a bungaki sur le plan médiatique et puis artistique depuis 2019 tant au 5e en fait 4e femme naye a koufi to bosana ki bisono sokezaka na musique na moko na kombo ya Matou Samuel parce que a bandaki so sukoyo kanate a bandaki so sukosala ba clipité o na média ba benga invité té alors to sosola ki peut-être choc ya mwasi na ye ya minei o ya utaki kokufa donc yango esimba ki penda mutema na malam a préféra ki ko bunga mwa muke. Alors actuellement chers fidèles internautes nous tous surtout en fait surpris il y a comment en fait le frère Matou Samuel de se remarier à nouveau pour la 5e fois. En tout cas, ils ont eu en fait information où ils ont se circuler actuellement partout dans la plateforme sur les réseaux sociaux. Où tous ceux qui ont eu na critique opposée, les autres sont du côté positif, tout ceux qui ont na côté négatif. Ils appellent na moko ya basali en Zambie en fait où tout est bien dans notre pays le Congo. Le prophète Denis Lessi, lui aussi n'a pas resté indifférent à ces sujets. Pendant que les autres disent que le frère Matou Samuel donc afandana nous atikalana nous bongo pourquoi là ce sont les chrétiens qui réagissent en fait ils sont en train de réagir par rapport en fait à ce que la Bible dit bazolo ba ke Bible ezolo bana biso que biso ba frère ndenge balobaka bino ba frère donc Bible ezo pesa bino zélate que une façon ko bali que libala wana simbité au bala lisusu alors tozomona bato bo sala makamba bongo ezapeka ka ba frère ezapeka qu'en fait ba star auto yebi ba tombama ba pasteur une fois que il était dans le mariage et puis simbité après il se marie à nouveau en tout cas eza eloko ezo kamwisa en fait ba fidèle internaute belé na dossier il y a le frère Matou Samuel. Les autres disent qu'il fallait na nous atikala na nous bongo parce que Koko fait là en fait 4 bassi c'est que ils ont quelque chose où ils allaient sima pourquoi pas se concentrer à Dieu koye bana nous source ya makambo ezani au lieu de se relancer à nouveau. Alors le prophète Denis Lessi aussi n'a pas resté indifférent à ces sujets. Yepé a talisaki moko ya ba argument na ye. Alors que le problème chez le frère Matou Samuel ils allaient à niveau que parce que il le poursuivi d'un espoir
l'esprit géant de la mort. Alors esengeli na ina nous ko lukanzambe mingi ko se concentrer beaucoup trop na makambo nzambe ayeba pourquoi kaka na ngai et ko kipe ko salema et pas balanga nzembo mususu et pas ba star mususu et pas ba sala nzambe mususu mais situation tozo mongo kaka et pas notre frère Matou Samuel on ne sait pas est-ce que Dieu réellement lui connaît onzamba yebité est-ce que il prie réellement Dieu ya solo ou pas la réalité ya makambo nyoso ezali na ngambu na ye alors tozo ko baka na lisolo na biso ya kolobela sur le 5e mariage ya Matou Samuel où ezali vraiment polémique à makasi na niveau ya média prochainement toko meka ko solo la na o etali baladère en fait ko tambola ko solo la na ba invité toko yoka o en fait peuple quinois ba ko soulever lokola ba argument na sujet wana ya 5e mariage ya notre frère Matou Samuel le bato bazolo bebele en tout cas ezali eloko moko ezali polémique makasi na niveau ya média ezali eloko eza ko dénigrer en quelque sorte identité ya basala nzambe là c'est qui ne prie pas ils ont en train de Dieu mais bino boloba ke bible et pesa bino accès ya kobala kambala moko donc soko bali okoki soko bala te alors le pasteur les artistes ba bala kambala mi balemba la mi satu ba question bazomi tuna est-ce que bon kota lola est-ce que oyo bo sala na ezali ki bonzambe to yango te donc ce quelque chose oyo ezo kamwisa batu ezape na ba pagano misusu oyo bazolo ba ah ba frère makambo bo sala vraiment ezali makambo ya sote makambo bo sala na est-ce que benda ba kota lola ce que ezaki biso batu to sala ngo o to za ba païen siko biso te eza bango ne batu bo sala donc ce quelque chose oyo et penda panique makasi na o etali religion chrétienne bandeko balandi il y a Isaac Nyos tu vis en tout cas biso en fait les chrétiens en général allez je dire il faut tout dans la identité moko particulier au tokoki en fait ko talisa na bandeko bazana nous na ngambu ya Christité pour que ba meka ko rejoindre parti à Christ alors le païen sont en train de dire par rapport à makambo ezo comme le frère Matou Samuel que le frère Matou Samuel a bali pour la 5e fois est-ce que ndenge azobala bongo akobala mwasa kufi akobala mwasa kufi akobala mwasa kufi est-ce que bible penda eza d'accord na yango est-ce que makambo zo sala na vraiment eza makambo ya bana nzambe toté wana ezali ce sont le païen qui disent alors nazo mona ezali moko ya ba obstacle oyo eko empêcher bato ba yebi nzela ya Christ te ba meka en fait ko ya lisusu te na makambo nzambe parce que tant bazo mona ke bandeko bazali na ngambu ya Christ bazo sala en fait ba makambo en fait na ngambu na bango eza en fait eza ko kidisa mwa muke ko ndima na bango yango ne vraiment ezala ki analyse oyo na mekaki mwa muke ko solola na bino na mokolo mwa lelo tozo kende déjà vers la fin donc si je ezaka kawana le dossier ya 5e mariage ya Matou Samuel tozo solango en fait na muzino là na profiter ko pesa les sous mbote na ndeko na ngai en fait mon ami d'enfance openda to kola na ye na Marseille kuna donc Josepha na France en tout cas ici ka ils ont mis mbote na yo pena ko profiter les sous en fait ko pesa pe mbote na lingomba nyoso ya ensemble chrétienne de Bethel ici ka beaucoup d'amis pe na ko profiter ko pesa mbote sur patron la chaîne ya DKM Flash Télévision le boss c'est David Kanyama depuis les États-Unis ici ka penda okutami mbote na yo pe na pesi mbote na ba ndeko nyoso ya lingomba ensemble chrétien de Bethel en particulier mon pasteur Gonare Kalala alors tozongi na masolo na biso o tozolo bela sujet ya 5e mariage ya Matou Samuel tozo kende déjà na ko chité ezali wana ba information oyo ezo en fait oyo ezali na kati ya ko régner awa na mboka ya Kinshasa premièrement na RDC Matou Samuel s'est remarié pour la 5e fois aux questions ya baimboka ezali est-ce que makambazo sala wana ezaki bonzambe ou pas et ko permettre ye akota na royaume ya lola to yangote toko yeba ngo soso na mozino na profondeur na émission ezoya la toko solola na bandeko en fait micro baladere kozala to yeba pe ba argument ya bandeko de partout ici ka bakutami toko solola nango encore une fois de plus na mozino nous sommes déjà à la fin il y a analyse ya mokolo mwalelo c'était justement analyse ya mokuse oyo na linga kina
na présenter fidèle nabiso ya Isaki José News Télévision chaîne nabino ya sika en tout cas na koloba beau s'abonner massivement en fait beau ça n'a été que cliquer sur la cloche de la notification pour recevoir toutes les notifications ya chaîne. C'était juste analyse ya mokolo malelo o to megambe ko sola nabino ko talisa bino ba réalité o ezo les cas actuellement awana kine na dossier ya Matou Samuel. Je pense que to ko solo la nabino na mikolo ezo ya wana micro balader ekozala ndeka na uti koloba to ko yeba ba suggestion ya peuple congolais ndenge ba ko meka mpe koloba to ko tamwisa micro sur sujet nango to ko comprendre lisusu na mozindo makambo ngo. En tout cas to komi na suka ya analyse ya mokolo lelo na ko bosa na te ko pesa mbote na ingénieur de vision o yaza juste sima ya caméra yende muta réaliser en fait analyse ya pourquoi lelo ce qui était na linga gina sala ti Régis 565 na banda kuna bino de partout esika beaucoup d'amis pe na pesi mbote lisusu na bande konyoso donc en fait na ba fidèle abonné na biso ya Isaki José News de partout esika beaucoup d'amis na koloba na bino kaka bozala encore une fois de plus en fait disponible et activé et puis beau s'abonner massivement na Isaki José News Télévision et d'aller chaîne na biso ya sika en tout cas chaîne ekobanda toujours ko informer bino na o etali ba actualité o eza ko se dérouler partout dans le monde précisément ici en République démocratique du Congo na mboka Kinshasa. En tout cas tout est bien qui finit bien. Je rappelle c'était bien moi votre humble présentateur Platini l'intelligence du travail o a présenté bino analyse ya pourquoi lelo na sujet ya 5e mariage ya Matou Samuel. Je pense que tokomona na prochaine émission o tokozala na micro balader toko circuler koye ba argument ya bandeko na dossier ya Matou Samuel pour na 5e mariage na ye ezali nini. En tout cas restez branchés dans notre chaîne et puis vous s'abonner en fait massivement, partager. En tout cas il y aura des bonnes choses, tout bien qui finit bien. Je pense que nous allons nous retrouver à nouveau à la prochaine. Ciao.